Famille Diana bana problème à Gabriel T. Ba comédien ne bandoki ba. Te bana problème même il y a Gabriel qui est makala. Makala ne wa. Ceux qui a un problème la famille Diana te aki makala na place matanga Diana ezali. Bon pour nité. Pour nité ke matanga. Oh. Pour nité. Mais bande pe. Zela non. Ti batu ba ye ba zela pour les ti batu ba ye ba ke Diana belaki. Ezali pour na lecteur batu ke Diana beli. Arrivé à Gabina morgue ba bengani na famille ya Diana Makila et ça les bibi. Boza bato ko balu ça ba bengana ki été. Mais c'est ça mambo solo. Eh lo ba maté bato bazala ki wana ba yebi ba bengani Gabriel T. Yango na zolo bomoni ka ke ba campagne Mama Lipopo na bande ko ça depuis na morgue. Hein ça na répondre. Nde ba ba ke so ba bo mamutu et ça na mutu po za to bikisa ye. Kaka bango na ba clique ba sala ki wana. Ya ko ba ko moniter ya Gabi wapiye eskaye pa ba bengena chombo. Yo fandi kuna Mali Lipopo zolo ba boy. Au moins quelqu'un qui na souka déjà corps ba côté ici. Et ça déjà avant ma maramwana ndetolo baraka mon ndeti trop mamso ndenzamba bolingo bozolo ba ya Gabi mais nzambe pa la lité to me émission et ça ne pas ba pirier sikoyo ozo comprendre o biso to ko so camarade ki ngani camarade ki fionto to mo so ba pirier o ba lia ba sala ba cop ba wana ba osa be mission Une aventure inoubliable. Ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV, chaîne Abino Actualité. Bonjour, bonsoir, na bande konyo so bazolanda biso, ça dit pas place aux amis yo, na téléphone na yo, na TV na yo, na ordinateur na yo. Vraiment merci na fidélité et confiance bo pesa biso pour na musala yo. Vraiment merci na ba abonné na biso pour na ko zala wana pour na ko tala émission na bino vérité présentée par Paul Mukendi Mona Souka et ba Mukendi Nyonso, autrement dit aiglon de la presse congolaise. Merci vraiment tous ala wana bongo toujours na actualité ya matanga parce que yango mikolo yo nde zo dominer YouTube yango mikolo nde zo dominer média par rapport ya liwa ya moko ya artiste et comédien o atiraki biso mokolo ya lundi maman na biso Diane Makila o atiraki biso depuis ya lundi ba 17h vraiment ezalaki participer mawa comme na artiste et comédien bandiko na bango bazo kindika kabui moi malade ya muki akili moi malade ya muki akili voilà lelo na plateau na biso na émission na bino vérité na yembeli bino bongo nene boteyi oyo azali lisu likolo lisu pourquoi les sous Nicolas Lys vraiment
tomika kosola na yi tout ça ni analyse par rapport ya liwa ya Diana Makila tokoyoka kokufa ya Diana tokoyoka ba kotanga ba kombo ya batu ebele tokoyoka ba o ebimi koto tokoyoka ba voice ekomi koteka ma vraiment na kati ya ba artiste comédien et ko sala soni ko sala vraiment pasi merci na ingénieur 15 pour la image merci na la patronne na maman Saratola merci na présence ya Yagola ya ba Liliane Yagola merci pour la présence na yo merci na Jonathan qui vous na 10 amis Bali pourquoi pas na madame Brenda CGA Fondation Saratola TV vraiment faut comprendre tout ya biso Saratola TV vraiment na ba ça va aller la rappeler mukendi na sepela na bino trop merci vraiment pour la confiance mon reste rosa même langage na ngai fungolela nga plateau bandeko ba mona yanga ndeko bonjour manene bonjour Paulin bonne santé oui santé za bien kale nazali ana yo mono kana matanga ya Diana wangi ko lebilozo mona na tia te nazana ngai ba matanga kaka ba makampe beto ba famille ba mopelo ba famille zalaka donc ya mopemba taille comme appelé moi passe quoi boni boulot non kimi ezali nzamba obatea asaka nde to sola na asaka ne bo sola na ndenga na sola na batutu te vraiment merci to sala ka ningi mitumi sana osala parce que sona bandi mission ça yango vraiment bande ba resepelate mais mission na biso vérité to chaka lobo lobio na loba vérité donc fona to malobo na vérité oui na loba vérité Saratola abo makambo so quand la plateau bo chabo na direct bo cha loba vérité wana eza siko na selon émission na ngana émission na sara ya tiesa ka bato maboko te eza vraiment ba boné na biso ba fan nyonso ya émission vérité place fona chabo fona chabo ni balé zambe na nga Liliane Yagola nini na kosi seke na otika la na kufi na nga te o kosa te ba kosi kicho j'avais mon kosa so kosi yemo mona ka bando changer mo ba vérité bon donc bandai yango bande ba zela te o mo te bonyo so ba ta luka wa makambo awa ça va na tombo le maboko nanga otombo le lobité dans son atomo c'est que otombo le lobby na ko ba vérité OK na tombo linga na ko ba ka be vérité na ba question pour là donc son atie bo daka na lo ba vérité voilà yango wana donc vérité est-ce que ezali ke quand on zela ba question pas non voilà merci merci na non beauté merci vraiment na tata po merci vraiment na bandeko nyonso balela Saratola TV vraiment bientôt déjà ya Saratola TV tout le monde a déjà ba activité na bino tout le monde a déjà ba moi SMS na bino moi commentaire na bino ezala vraiment bien bon fête na tout na bon fête enga pena lokose nega la plateau ba tulona kucho bientôt des Saratola moment na tuni bo fête bando bolimbisanga na courageuse voilà tokota na maman na lisolo na biso comment na ndeko Diana kufi makambo comme bimebele na betana c'était par rapport ya liwa eza na ngambo ya artiste comédien yo attaqué mon panzisango yo attaqué artiste comédien okosa analyse ni par rapport ya liwa merci Paulin merci bandeko nyonso bolandaka Saratola TV kaka ndenge za vraiment to sola po babi de vérité ya mbona banda na pesi bambote nanga na yemoko Saratola bambote na iskaza on a pesi bambote nanga na Royal Matuta babi Royal Matuta charge à Londres bambote nanga pardon na pesi bambote nanga na Marina Bolo charge à Paris bambote no yangwana pesi bambote nanga na Hidalgo Atalo depuis France Hidalgo Atalo ya na Irene Atalo bambote no yangwana pesi bambote nanga na mama nanga Vicky Mbomba kwa bota nene botai na pesi bambote nanga ba tout bolinga nene botai lisu likola lisu ya kaka so emoni ye lobika vérité et puis eleki nango kaka ndenge zalaka liwe ezozala mingi na ngambo ba comédien parce que ba comédien ba yebani oui people parce que ba kufa chaque jour ba kufa na bango chaque jour mais si vous la pole ezande moteneni est-ce que ba comédien bazana ba poso mususu makila mususu bis bato baza ba comédien te bazana ba poso mususu makila mususu ba comédien bo e bango ezoyeba na po baza ba star ba yebani pole bato ba kufa chaque jour au monde tito ba lelo so ko lobi otambola ta na deux morgues pamba devoir wana tami ba tami ataka deux morgues Père minene te na ko soka ke bonde ko ta Saint Joseph au kokati. Non, to pesa un exemple moi moki. To moni na ngambo ba artiste ko ba artiste musicien, to ko yoka présent nungu ya liwate. Ce que to tant lo baboye, ezate ke to ke idortement que non na ba famille ba to te. To na to tant to mona déjà art ezali ko la famille mon bon. Parce qu'on a famille na bino, bo mi ko kufela trop. C'est ça on moni ba to bazo tia yango misu.
te tozongi pas musicien toye pas ba musicien ba musicien ba to landana nesi ane o musicien ni moni ko balandani penza to tozongi ba nete yango na loba te to loba par rapport bazwa ki bazwi des pause bon pe ba to landana c'est ba pesi bino makambo pesi bino charge yango bon toye ba nene po mto simi mamno so ya nzambe po na ngana ko ba nzambe peut-être tena en pause na ngama ba musicien wana selonga peut-être nzamba tena en pause na ngolu côté ya ba musicien poto mona ki ba misa balandana ki atoka passe ba misa pe ya mukete ya kafu o lelo ba tiki ba vide ba troye ba na ki ba ntel ba zate to yebi nanga no to mboko ba tutu ba ola nanga ba yebi mais nanga ba comédien lokwa no nzamba tengolu te to ne loko condamné te eza oyo ba koloba ki eza nini accord ambudi te yola ni message ngana nzela loko te ngana nzima loko mais loko te ngana message am tout na za clair message ya nzambe babo ya ngote message ya prophète babo ya raté mais pona ngana ne bota ezaka ke nzambe mutazo sala ba corps na ye azo sala ba ordre na ye c'est liwa eza na kacha ba artiste comme nzambe muto accordé mais oui fa bongo eza pona ba comédie te noto so mutu nyo so kufa so nzamba lobi azala pole so ki nzamba bia kobika mais na yo na liste ya doche na liste ya ba famille doche bana ba famille artistique bozo kufa trop yango pe na répondre yango moni nazolinga opesa ba exemple ki ya liwa te to yibi liwa eza na ngona mboka aba to ya tana ba comédie donc nzambe mto permettre ka réponse yango eza ba mabe bombo te mabe moko te faso to tamola mto so to tamola mabe na hit ba comédie ba nzambe te pole ba comédie ba santu te so biso to tomo sama beto ngato comme ça ba comme ba Yesu batu mo banzambe OK bata mabe so ndeni mamna mo bomo changu kama kaso ba santu te donc nzambe osala mamna e to condamné te so kabile le ntela kozala comédie oloba kozala lobi pa kobika to mona présent na so vidéo le Charlie ngona belaka wa eke zongi to yebi ekiti mati ya Charlie eke mati mais le nzamba lobaka ko kende te akete tozana e yandi mos même et maté kiti magé santé zaka mo bulu eke mais loko o monte ke santé bouger mais nzamba ese zana wana moi ke mta simbi pe me asimba pe ma batu tout non seulement ba comédien non seulement ba musicien non seulement ba pasteur na profiter ko pesa mes condoléances na famille surtout ya apôtre Mbi Emula ya o akufa ki atiga biso déjà na kai corrier na habité sur les églises ou les na morgue wana je ne sais pas donc eza morgue cinquantenaire eza morgue cinquantenaire na bi biso tout za po bibi to lela bo lela bo to lela aza papa quand même ba biso pe to leka ba sera ba radio sentinelle wana vraiment en tout cas aza papa pesa so passer tam to ka apôtre Mbi Emula ya nzamba accorder akufa azane mo santu te polé ce qui total parmi masumu ya papa wana eza moi passe pour papa mon malam mais nzamba accordé to juger te loin nzambe so nzamba lobi i etikali i polé to comme ngasko sanga passe so to mo ba mambo mingi ya baliwa nzambe pa ko silika to mo contredire trop mais oui mta simbi pe me voilà to kotana na yo moko nano komo na yo na mort ya Saint-Joseph discussion ya yo ndeko na yo benda men ndeko koto na kati ya malili ezala ki pona ni non ezala ki volonté la ngate ezala ki na mongo ngaso tinga awa na yelo awa siko lokola kozala mongo kozala maîtrise na kozala maîtrise neni tozolela parce que yo yebi tozolela nga pe na yebi tolela ndeni yo liko provoquer nga so ngande fona comprendre que tolela yo ko comprendre que tolela non ya réciproque remise reprise yo faut ba que faut yo yebi que tolela so yebi que tolela yo provoquer nga parce que tonga na zonga ba bazolela ndeko na bango te c'est ko sala onanko est-ce que lo bosala kana binomi baleza pour na ko honorer ndeko azaki na kacha mort en tout cas naza clair ba ndeko bola ndanga na sarato la bolimbisanga peut-être pe so ba image batalaki so batalaki pété donc ba limbisanga mais zalaki na volonté na ngate pour les nazala fi de problème te wa mana ibsano batu lolonga za fi de problème te mais bo fana batu wana bana mikumisango parce que bato ba yebi nga ba yebi so ngasko défaut na éviter so za défaut ne bat ba otala ba yeba so so peza défaut so peza la bien so na na défaut kan na ngamta lekela ngate donc nazana so na moni ndokina belelaka ata na bomoto ata na prière donc so provoquer nga donc ça dit on a besoin yo kanga no ya wana sko kwa ngande wana ndé nazala bongo donc so sko ibinga to monde fio za fi des problèmes le contraire mutu pa lo barata fanda ka vraiment pas muka kata tsamu kate bomone mutu malamu te na provoquer ndeko wana te ndeko wana ebi mamna ya salaki ou a préparer pour nga amona akuta ne pe na oya donc to beta ko masolande parce que na boye kota azane loko moi préparer ki pona yo c'est-à-dire que tibo ya ki matanga wana bozali déjà na ba problème mo boye et to zana ba problème te akutu nde on a solane kitoko je te jure na solane bien na satane na ngoto yo na sodable mo boye o fan yo zo bateke mutu polo osanga boye ndeni OK yo so polo yo de polo on ba calcul nanga est-ce que ndeto fana na ba vibe mutu mutako sa ba calcul na polo za no bien na mutu mo mais mutu mo na ba calcul na za tono PC le robeno zongi sele boye ngasi ko na bulu wana te parce que na nga tension ma be vers yo te
Nando moto solane ko kitoko. Tokola na bisote. Tozana biso pe ba pire. Mais dis-moi na ba mona okande tokuta na to sola vraiment bien. Mais ko tala oh. Na moni kamo be mutu mapinga pa mukela ko. Oyem tanya pa mukela nga pe na tia muki. Après moto pe bomay na ngo bon. Eleki na ngo. Bina mi balanta ki bato TV. Famille adjane ko za bino nde ntango bango bazana. Teto sala mabe. Zonga na ataki yo bozana. Teto sala ki mabe. To sala mabe. Kane na bike kande za mupaya. To sala ki vraiment mabe. Nga nazana facilité comprendre mabe na malamu. Mtu msa mona sana mabe azana ben teto sala mabe parce que endroit eza endroit to ko sa échange de parole quel que soit. Mais ko ezaka mutema. O mani so koute bon. O mani ko so ezaki to za ba problème. Na place wana na ngena comprendre ngena répondre te pona biki to dana ba problème ba guerre mo boye donc apa ayeza matanga na supporter est-ce que ça ngalo mtu ba brisquer na kamo on a s'attendre na moto on a évité na mtu na makoloté on se comprendre on a blagué mais oh so man ngatal sara batuke ya pa mukaka so ba kanzanga na kufanda na ça mais na éviter on peut na yaki na ngamage et kendeka na ndekendeka na mais c'est l'équipe. Voilà, merci Yozali ndeko ya Gabi ya Gabriel Olelo. Comment na ye ko tambola kana réseaux sociaux ba miniature na comment ba titre na comment na ye par rapport ya liwa ya Diana Makila ba lobi ki ceux qui le Diana zoko tamabele eza grâce ya Gabi parce que maloba o ya loba ki na vidéo na ye ki na ko vandisa yo na kits ya ngo wana to moni Diana koti mabele yo ataki lisu likolo lisu ataki ndeko ya Gabi oza mieux placé ya ko expliquer bandeko ba kolanda biso par rapport ya makambo bandeko ba kolo. Non. Nga so na comprendre moi muke. Surtout ina ndenge ya messe Google na ndenge internet. Ezaka ke marché kotiti. Marché kotiti na messe Google internet. Mais na mito marché kotiti. Oui oui. Ah parce que comment il faut pas to sangsa ma mutaku fia star. Et alors liboso na lobaki même na matanga marché ko. Ba comédie bazolela te bazola ta te to sangsa ma muté star star. Mutu normal à mutu normal. Sans mutu normal à koufi, je pense pas to fana to bando toka to lo babo. Donc ta koufi a star, ya ka fou star amener des stars balé on a lobby à internet ça te. Biso tout yebi Diana Makila za star oyo. Ya CD à cassette il ya kala. Donc Diana Makila na Gabriel so total basira banzoni bane ya 6 mois de bazar déjà ka okangama. Vous comprenez? Et sa famille nyonso basani beta na ke panza na ka. Famille pe ba bongisi. Même ba famille biso mutu normal ba papa ba boti biso. Même so kana leki na ngombe ya na mopeto benda na keke pezungi. Bo ba famille to ko kuta nzela. Est-ce que ce famille peut benda ni mo il faut bobimisa na ba malo. Oh ezalaka. Te ezalaka. Ezalo tango de lobby ke na revendisa yo, c'est-à-dire revendisa na makambo ebele. Yango mona ke bandeko bazo développer ka mo. Ezalaka bi ko fante da faso ebele. Dana explique le monde est na minicho. Mutokwa Gabriel mcho so zo ko mener vidéo. Osuka. So foto na ngosuka pone. Ba suka pone. Osuka parce que tango mile bo tala ndenga yaka loba ka gangaka, yes ko na buta buka mabolongo na ye. Allez, l'enzambi. Je te jure. Te yoka ce qu'on a tali sorti. Au moment bon pourquoi toi tu sembles être là au nom de Jésus, Zambé, natili moto na kabaini. Mais ka c'est mambo ngoti. Ka c'est kabaini yani. Sozo inanga o menenga vidi so na binzambe. Bundana ba o bazo bundana nga. Amenzamba bundana yo. Eza pas face belé. Eza te ke ndenge ba bonga ba bimisango bongo. So sakai nanga. Mage monde comment na ba mambo bebele ba kisi pe kota to kobo ya te na ko ba ah pendant so sakai nanga moni yo na ko tonda. Ko tanda ko na pouvoir ba sensibiliser. Vous comprenez parce que ils ont comme à côté ça genda ko za distance ni. Moi déjà Diana za na cinquantenaire c'est ça ko côté. Bola te kolote mama minene ezali mambo ezali nga kundune na boye. Lobaka po ezaki déjà que na déjà na babani na rendez-vous na Sarato pour na émission na be mission musu na tourner via mama ko na be apprendre ba après enterrement on peut-être on a besoin de sous émission aux mon ça peut qui côté parce que na sous ba pelle belé ba maman parce que ngaza mwana ba maman o ba linganga nene botai ba linganga via ma finga te ba singa te mama oza ba vérité ozo ba kitoko ba vérité biso moto yebi mais beaucoup na ndeko ba vérité ngo za vérité te ba vérité za internet ya wana oza mu internet makambo zo bi baboye lobby ko za teli babete vérité obozo bomba na za vérité te vérité bomba na ba tutu ba yo ka koti déjà mabeli kasi ba tutu ba zo yo ka ke même ba kam otala ki émission ya Aisha Kokote eza camarade Diana zolo mama mukuna ke te ba tola te Gabili babe Diana zana makamna na mobile na zana soki ndeko moko abeta ka diabo tout ça botika bobo mama bele makambo ya mobile na yena mapembeni ya Gabi no ke pembeni te pembeni tete mama Gabi ngana expliquer que nini non et permettez mama Gabi et Salma depuis 2020 on se comprendre débat on a et Salma depuis 2020
au moins pourquoi on va comme ça kufi to tu mambo bébé poto ça mamso ça qui to côté ngala za fierté au fanda pona lobaka likamyo gaba lobaki mo teta lobaki bozaki rezo be faute na olinga ngote parce que même nzambo sepe na ngate ndeko so ça kufi akubaba muto akufi to pese ka bola mo poza na yesu na bo moité eza na ngona importance ko lobama kamususu mabena yete et ça la kitoko te yo eza ko yo pe mizo na place no loso kufi bat ba mo lo ba makamno et ça pe kitoko te yo ngoso na ko mimi na pwana ko bake ya gabi soka ya ka lobela ka ezaka lokuta to ya solo donc vérité ba o ba yebi nzambe pe na likolo yebi soki ya gabi afanda ka boya sele émission pa mais nako yo ka yo ozo dembela na parole ya mobali ya Diana soki mobali ya Diana lelo akomi lo baba biloko wana zo lo bana media c'est parce que ba bimisa ki vérité mo bo soit bo solo mo boye na media que non Diana azandumba ya wana ye alobi non ngala ko vivre na moi sur azandumba azo boye kaka eza raison te eza raison te ngape na ya ba finga ngape ndumbati pour les raisons te mobalo alingi mwasi na ye ata babi mutu mo ya fingi mwasi no mwasi na zandumba te a mwasi no parce que ye bien nga fonctionne ko ye bien nga zalaka eza déjà avant ba maramwana nde tolo bakake mo nde titro mamso nde nzamba abolingo bozol ba ya gabi mais nzambe pa lalité to mo be mission esa na pa ba pirier sikoyo ozo comprendre o biso to ko so camarade ki ngani camarade ki fionto to mo so ba pirier o ba lia ba sala ba cop ba ngwana ba o sa be mission bon ça be mission moni nzamba bolingo nzamba linga Gabriel azobundela to bo misali kabla bo nzambe pa la sino siko na nenga boy parce que na minute to nzima ba master na ye o tambola na ye ba piri ozo comprendre to yoka bango peuple na public ko yoka bango ba diaspora ba ko yoka bango le senga no bien merci na bino venir sur ba diaspora parce que bo comprendre que vérité ezobima nzamba zona lo kompo ba kuninde wona sote mamusko ya bien pe bimi ça dit ba vérité mo bimi oyo bolinga bo memisa mutu moko yes pom ta kufa mzoka yes ne kulusu so batanga choka Gabriel ndakufa lwa Yesu nekulusu bango babika te vérité ngo kufi vérité ngo ngami nga ya mobile à part vérité mobile bon mambo eza belé ezaka mobile te ezaka mobile parce que bato bazolanda biso fo les botel c'est là expliquer au Colin so to swana na opeto bebana ekenda pezonga peti amso na kufi to sol na biso pete ezapeka makambuti yo kasi Diana ndaliwana nda kufi na belé Diana o ba olela na pena Diana bazaki bien te banani ah o luta o lo ba na lo ba vérité mali popo ne no mali popo ne nani tenebi yo mali popo te abanda théâtre kala to utane pe na Lisboy to dane na Lisboy mali popo to dane na Lisboy mali popo vine e wana o mami mtala musu makambo ya Gabi boye abando sasa bat ba dede ba sese ba trop mambo la muka comment on arrivé ya Gabi na morgue ba bengani ye na famille ya Diana Makila esala bibi boza bato ko balu sa ba bengana kiete mais c'est ça mambo solo lo ba mate bato bazala ki wana ba yebi ba bengani Gabriel te yango na zolo bomoni kaka ba campagne ya mama lipopo na bande ko ça depuis na morgue ça na répondre nde balba ke so bo boma mutu et za na mutu po za to bikisa ye kaka bango ba clique ba sala ki wana ya ko ba ko moniter ya Gabi wapi ye eskaye pa ba benge na chombo yo fandi kuna mama lipopo zolo ba boy o monte ke na suka déjà corps ba kotisi donc ayaki ne na kanda tango ye si la bisalu pomba sen mams bekam na pio ba mbote skoza tanga moni ye lokola yebi mutu na ye atali mi abi mutu o mamweza ndazwa ki ye abaluse akotela mutuka skoyo ebimi lokola ba obengane famille Diana bana problème a Gabriel te ba comédien ne bandoki ba te bana problème même ya Gabi ko ke makala ndewa soki ya na problème na famille Diana te akoki aki makala na place matanga Diana ezali bon pour nite ke matanga oh pour nini te mais bande pe zela no ti batu ba ye ba zela politi batu ba ye ba ke Diana belaki ezai pona na lecteur batu ke Diana beli so azaka makasi ya kokende pona Diana beli kokufa za makasi te non mais kokufa za suka mususu za le contrat tout ngana bino to eto monika ke Diana kufi so ye faut sale passe makasi parce que assistant ki tango kwa zobela ayaki pa mona ki eza ko ngana satana ne lo mote melo moyi Quand ils pour la laver mémoire à Batou. Même pas. Même pas. Quand on prend dans mambo te. Ba signaler ngai pe. Soki omoni mutazo ela makasi na matanga ye wana ndendo. Kamsu ya Gabi de asala ide ali kopana ye. Ali ayi ko laver ba. C'est là sur le mobo. Obi ke le jour Diana ndo na sazo kufa na tongo wana ya Gabi. Le quoi Belleville patron en États-Unis ya Kenya c'était mbongo parmi des bandes cotisés pour nos critiques à Batmano sangisa. Fais pas que sous deuxième tour. Mais tu regardes qui paye jour bagenda kuna ya Gabi akota baboya kota. Te lo kuta bakosi na bango non bakosi. On parle batana hôpital. Tena mukuse non tu non bon monete Gabi ate ya Diana miko. Bon non mona tote.
Oboti ya na ndiba gabi ate mikwa banga gabi. So aboye ka ngaboye na Voilà, avant to leka na nini? Aboye kite? Avant to leka na mama misusu na ngina to yeba o confirmer biso Mama Lipopo wana za nani? Mama Lipopo, yonde tukola suso yeba, mais bato ba otala nga. Baby Mama Lipopo za nani? Bana ko television na ko. Mama Lipopo ndakala, bana théâtre kala. Bato ba yibila bango yoko se déranger na hote. Te comment on est Mama Lipopo? Nga ya gola na ebisi okende. Ya gola yo de yala kamera ko tima kamboyo. Fatu yewa. Yo na ngolo ba yewa. Nga na ebite. Fatu yewa. Tenga na ebite nga na ba ne Mama Lipopo. Nga na zolo ba Mama Lipopo. Eza ba atanga de. Te na ebite. Eza fatu de. Na ebite. Na ebite. Oh, mais bazo tenga fatu ka yebe zo boye. Voilà ce que zo s'engager. Ya ko zo déranger l'émission na nga. Nazo peso na kokota pesi Te. tumbute ba. Na ko kemera okosa. Te. Te na okosa te yo ne mutu okosa parce que nga na ba Mama Lipopo yo ke na ba kombo mutu. Manene, avant to ba émission lo bagi na lo ba vérité on lo ba. Vérité wana oyo lo bagi o lo ba. Nazo tuna yo to bandeli ya suka Mama Lipopo aza. Mama Lipopo ye wana na lo ba yo ndo lo ba suso ye ba est-ce que bato ba otala nga na be mission na sana bato ba moninga lelo pa sarato la ba comprendre. Mama Lipopo ndene te na biete. Parce que comment on appelle la vidéo tout le monde a dit nani fatka yimbazo okufi to solo lina yote c'est que yangwana zo. Non ye bande ba balela ki ane belé ba to balela ane belo ebi. Ba mis ba vimbeze belé wana ba balele belé zaka yete. Vraiment. Problème les olega entre Karine ya Madonna ya Gabi. Non problème les cas qui essaie le qui essaie Sili. Aujourd'hui na mbangu. Na regretté plateau. Ça clair na. Ma parents pour faire ça bato wa ba centre faux plateau. Je te jure. Bato no so bolanda sarato la na regretté. Na ngabe na mta polele. Oh, c'est ma question. Ma belle. Oh, c'est ma question. Papa bongisa mama comme ça to ba boye batu ba bongisa. Oh, le rôle bino boyaki na ngone internet. Biso peut ko bongisa la. Te ngala boy na ngate. Zela moni elo esala ki. Oh. Video ya Gabi etambola wapi? Na internet it. Bato zongisa la ngo wapi? Na internet. Ya ngona biso. Te ngala boy te. Ngala boy na ngate. Yo solo bake problème les gars qui basi ba bongisa. OK, na ya sko place au niveau za wana. Pour mes alaki ezaki mamolika na groupe moi ba Dixit mo randenge zalaka ya Gabriel andi petit na ye na PV ba lobani oboyo ka bokoka ko lobana ozo comprendre kaka ye moko ndeko nga Karine lelo na otanga kombo mage na no masque po na ebeka to kena ngo eyu lezo ebomai mage ba fanti biso par rapport à famille to tena se on atangi kombo vous comprendre c'est bino bo ba guerre na Karine c'est là na sili sa te on dirait on répond nga bongo sima mais ozanga na peso na ba question na ngezali OK tangu esalike tangu esalike ngai abozonga suite tangu esalike tangu tala bando wala sarato la franchement bota la français ne longité faux plateau je te jure faux pasteur aya parce que na nebo plateau salini non na désolé continue comprendre donc Karine azui ba audio wana o salena ya Gabi azongisa ngo na kati ya groupe mais mutu na azui abwaka ngo libanda wana safote ebanité ozo comprendre parce que ndeko lobi ya bwaki yango te ndeka balobaka basali tout en ariaka bobi be na internet kasi ngape na ndolo ba peka na internet ngape na ozo sepeka na internet donc ndeka na beke par rapport à impolitesse ya beti fo ya no ata gafe par rapport ko yele ninga kite ya pa ya ki alobi makambo ko loba parce que kanda pe yaka est-ce que na bango mi ba na bandaki moninga Karine Bandé mabi. Karine Bandé. Pas bien Gabi. So ça gana na ko manquer yo. Doit kenda qui trop vite, fallait pas. Moi Gabi pe zongi se lié nazo mais ma vie ya Karine ya Mado. Ya lobi te ke nazo mais mabi so saka na nga. Omoni kanda kanda ya bongo. Jana pa epsa genini. Na sani. Jana epsa genini. Kasi te to so quand même ba parole wana. Ya Gabi epsa jana na ko vandisa yo na ndako. Ayebisi pe Karine Mado so ko saka ina nga na ko mema yo. L'internet, aux hommes on a été. Aux hommes on est là côté. Non. On peut faire explication claire. Toi y a côté toza. So manquenga aux hommes on a muké. Yo na bloqué. Moni mutu nakanda akole kana. Parce que a déborda qui. Zéanam. Et l'autre. Zala qui yo so ko keka pona pointe za be masko clair. Voilà. Non ça va clair. Karina ko na Gabi mala moko Gabi so sakana nga no manqué yo. Quel que soit problème. OK. Attaque moi na muké. Moi na muké makaka mukolo avec cause.
c'est que ceux qui Karine a remarqué na façon kolobela ya Gabi na remarqué c'est que ça ne logo ya Gabi alobaki ko ça qui choqué peka Karine teza le logo za na moté teza ki le logo te la pe makamne te mama bano ça ba débat na l'explique na on a expliqué ça ba secret mo ezala ki wana na za permis on lo bango awate parce que ba obenga matoi Dixit toi oui non lo bango te ko matoi Dixit mo ezala ki wana ba tu ba moni te wala ku dama Karine te mama ba boye bimesa Karine te makama ba boye bimesa Karine te wala eza mambeleka ki entre ndeko non maman pe Karine te makamo bimi o boye bimesa maman ya bandeko et les cas qui on a na ba morgue tout ça vous comprendre débat on est salami na groupe ndo moni Karine a beti ya Gabi bomba moko eta ke pe ya et puis c'est quand na leka kolo balanga bongote à répondre qui ko répondre tu vois yo poser une question à répondre à répondre ko répondre mutu o azuba audio bimisinde ayebanité so pas d'information le roi d'abord soit qui cop bata YouTube banani bon contenu banaliser mutu nanga nazo équiper na te nazana besoin to ye bananu faut nani likambo ya Gabi na Karine e banindingi mutu audio na to ye tu wana ko zonga no te pas na lo bater ko ça va secret ya kati ya boîte non bimisate secret ni na bozo bomba te on est ma Karine te pe makambo ya Gabi te maman e bimé on les autres comme ça kiat yo o cha conseil ngape na cha conseil ko ba conseil to ko pesa ndie mo ne pesi biso boy e makambo na ba mi balete et makambo na ba mi balete c'est to landi bien maman na nyo tanya nyem to te za makambo na ba mi balete on se comprend te makambo na ba mi balete et ça ba Dixit ezala ki wana to na ba kezala ko na papa ni kambo sala makina ndeko ka ndenga kufi on se comprend ba Gabi babi na bande muso ali na poto babi te fallait pas bon mais na ndenga boy fait bon que non na ndenga boy mais le roi déjà mutu soki mutu azo kanelo ka pas répondre ma bendo moi maman Karine Sanini pas me kele ki Gabi na réponse Gabi peut faire ça comprendre bien Karine Gabi bazala na problème te ba na problème te bazala bien bazala de bien ça bazala to zala bien mais boswani tala ngaso yo kana expliquer le longa fonctionne na hypocrisie so bazala mabe no bazala mabe ana bloqué maman di popo depuis kala a Kreta Gabriel a tout moi non le ba polelite bon so ko Karine sala na ngote na le ba ka lelo po ba bebani te ba problème te zala ke mutu ça ke rare oui so to comprendre bien faut tout cas yembe mutu zo tinda Karine te na ebite ngana ba mambo na te na ba mama non to ça clair bandeko te yone mto yondo ça clair yonde ça la clair ma clair on la bi mama di popo yo ngota ngisa comme na makasi ne non te comme na mama di popo non mama di popo ngana ba mama di popo so zo tanga yezo sanga na yo te yo sanga o wapisunde zela na mama bipo niki totali ba américain totali ba chinois sikoyo mama oyo zo tanga na mama soki nani awuti wapi na sikoyo yo ko luka yo ko zo luka te na tanga ba mama ya te tanga na par exemple ba mama Kalunga o auto fungola école ba mama Makila ba mama nani ba mama baza tellement belé to tikala ko yoka kombo ya mama bi popote yo tikaka so bi no bon so bi no yebi na no yete etali bino so le londe ba to comprendre que asala kana na théâtre depuis kala mta kala lelo te to kala yo nini me kana ko pesa biso ya bata kala mama li popo yebi équipe li popote li popo équipe alelo mutakala ko comprendre que azobanga bitumba azobanga Karine bitumba Karine na mama lui te Karine non ko sangsa te ndetinga mingi na ça clair moninga bandano be mission no sala nazaki na kanda ya mama lipopo na zepe na kanda ya Karine mais na minicho siko na ça clair to zonga sima sute to ya kanga parce que nga mingi na mama lipopo on comprendre pour na Karine ya madoto za famille na moment on ba no boyi bozwa ki boyo bosala bani mais to bongisi na biso mukendi plera bongisi na biso ande ko ale ka Gabi tala caméra bon Nathalie caméra Nathalie caméra est-ce que makambo Karine ya madoto le bakina na Gabi za bon on a famille non c'est tout voilà tala caméra Montréal tielenga epe famille non c'est tout anaka bombanga pensa famille non c'est tout anaka babongisi na bango bobongisi na to bongisi na biso to bongisa lelo la tongo to bongisa ki lelo na tongo muto tek problème te muto tek ba audio internet banalise to bongisi na biso mais c'est la cité manene non e bande oh yo ça émission te mama nzambela na plateau ça leste bokomba match amiral bandoki ngaso na plateau na yeli susu na yeli papa mo le chelinga caméra ba bueno mo le yaser poser la caméra manene na sepeka na caméra na chité penza to yo kapaya bandeko ba yo kapeza bosunga ata na papier ko makambo yo kapaya kimia toza kapaya makambo kapaya bato ba yo kapaya to ke mali ko te to a poser oui bandeko ba yo kabiso po mbangu bato ba yo kapaya ba comprendre mam soute voilà elo nini bo bangi pa Karine te to banga te to bongisi ka po to ba famille c'est bo to banga ba secret Karine na ngo te
te Karine ana na secret monte Karine ana secret azaleki te olobi nanga te yosko pesi olobi bientôt kita ti pa ba ba donc kita pa ba to ba yo biso bien siko biso mona ba famille to potana to bongisa po ani so ba comédie ba potani so ba bongisa no bolimba bongisa te po ani omemele ça va nga nzamela ngai ba bomeli ngam ça va za plateau te ba talo caméra so ba plateau te bobo c'est la kiti moko pour la masara o yele li ate o za le plateau te voilà ba ne ba comprendre biso ko tele etali yo to ko mi des journalistes na plateau masara za derrière la bota tabi mo ko des personnes ba sangeli nga bande ko na belo miko pour la mona pa ma pole pesa nga pole kabila miko Brenda violation des plateaux la vie na bino c'est là ah là c'est pas un caméraman apparemment basele apparemment bato ba otala biso ba bazo baté ba comprendre voilà neno uti koloba wa boche na se bobongisi c'est la famille bon il faut préciser to tena sende to bongisi na Karine bobongisi na Karine na Karine na mali popo na mali popote to koma mali popo sikoyo bobongisi na Karine c'est la famille te bino bokolo bana biso c'est la famille te pourquoi po boyaki nango bopesa biso ba voix c'est ça na réseaux sociaux zela olobi bien biso to koya nango te et beaucoup ya maman te ka biso to de l'actualité bo ba biso c'est la famille zela vérité Karine na la vérité faut bimiser la vérité Gabi bon zela kasi opposer la question est-ce que toza obligé comme yaki na internet toza obligé si la te et si l'internet kasi si l'internet ngai mtu na no répondre et si tu veux vérité non qui vérité mais vérité ni bonga boluka moi ma mbuya de l'internet mais matin na petit na yo mais matin te ça m'a petit te ta petit na ale ki asala ki ya bazong selile ya na ki na ndenga mabe eza famille famille o maza muto ba Karine bandaki boye Fatou mutabandaki batu batala ba rétroviseur na kati ya groupe angana yebi Fatou akomi alobi bongo mbala moko Karine pas zui baya mikolo baza vraiment faut botala ka rétroviseur pour ni ya Gabimba moi sans flamand qui a répondre baya zela réponse ya mwana te baya ebele ya Gabi répondre ka poani te aloba na ya Gabi alobaki na ya Gabi talobaki na ya Gabi alobi na ya Gabi tabwaki na molili te aloba na ya Gabi ya Gabi o comprendre ya Gabi so sakai na manqué yo batutu ba yebile bango elo ni ne salaki Karina banamba mo ya Gabi na manqué yo na luka na yeba to elo ni salaki on na biboy ndeti nga na kata groupe on a basala SOS na zalate OK ozo comprendre na zalate donc moi na yeba mambo ekoteke zate mais du mois pour nga o ba elsinga na katiki eza na mambo lekaki wana OK c'est-à-dire mambo lekaki wana sanga na lokwa babina nga ekobima te na waza na droit obimisa ngo te o salaki ke eya boye et tout tanga ozo comprendre babangi Karine akopopola te bon soki babangi Karine opopola eza pe problème te mais pona nga no selaka o nga na auto solo na tongo na tshano boye pona Karine na bibo eke ko tshana boye tempo Ernest boye ba na biso Ernest aza mbala Karine ya Gabi alobai déjà ministère de secret numéro 1 Karine il faut pas y la biso secret numéro 1 ya Gabi elle comme na tour ya Gabi bokomi o c'est la famille eza tour ya Gabi te za te c'est ka Karine déjà bimi on a lobi te surtout ya Gabi boza ndeti fona na obimisa kasi na bi ndeto za boy nene te mama be ndeto so no ba ba be bana ba bomisa te po bino mo ba ni bino ba bomisi ba voice te biso ba ba bomisi te o sa chevaux kimbi so wana na tiki plateau o sangela nga boye te sangelite to no bana patu o ba li banda OK ingile so leka bobo mamoto te to bomi to bomi to bobo comprendre peut-être to bomi le dossier Gabriel Karine ezosi katika moi ba no te o ba batu ba bebana la vérité oui tout ça plateau là ouais c'est la mission ngam tunazo gérer bino ça va voilà violer loi oui ça nini merci na bandeko bazala na biso on met la vérité et na comprendre que ça moi le kuta mingi nene merci on a 3 minutes ya yo moko voilà à vous la parole parole na ngeza boy Ange Ngimbi landanga 13h
attentivement bino nyoso boyoka nene aza pour ya Gabi moi mingi tandis que awa to na mambo vérité voilà lipopo wana on ba na comprendre ko banga pena fatuka yembi te na ba lipopo pourtant on ba ke lipopo ngana zolo ba lipopo yo no ba ke comment otanga ezo s'engager na yo Karina comment la biso bo excuser nga ba tout bolanda poto comme la combo Karina elelo tola Karina elelo pour nous la biso masoko cimenterie béton mais fatuka yemba banda masoko kala na ebité kala azara moi ça vidéo masoko ba oh ya solo mais oui ngana ebité tenga na yete ngana olo ba lipopo ngana zolo ba mama lipopo ayolo bana Niki Menga ngana bana mama lipopo oyo zolo bezo s'engager na yo ndo yebiye ngana olo ba mama lipopo non ngana zo ba mama lipopo kama bila mama kasi bon ndibisanga mutu na makasi non rétroviseur au Karina le béa maman mobali bawana ni mobali tala rétroviseur na ngakana yo ono bakama kamuke bato babimana baba mike bongo yo bimana mobali na nga ko te ono yo kaki Karina bina komanke o kasi vérité c'est maman mibali eza vraiment si la eza makambo wana te o mali ko bimino libanda o bimina yo libanda eza maman mibali te tala yo kate o lo bazanga la répondre yo tala sima on eza maman mibali te siko o mali ko baboyina ba commenter bota bo seko bimi hors sujet eza ko yango te chana yo ba manquement ngono ozoloba mais hors sujet indo te mais Karine il faut senga ya te bimi hors sujet Karine il faut non bimi hors sujet ba ko c'est te maman non zela malembe comme te maman nan maman Karine na Gabriel ba génération te tika lokuta zela Karine te zela fatu ya lobi abobenge lipopo ngate ngana te komo lotanga te yo ne muto ocha komona e mélanger ngana zo bana mama lipopo zela ko chana ya Gabi mama lipopo te zela ko sangisa ba question te ba ko na biso ba comprendre biso très bien OK so sangiso mrie makambu na yebo ngana zo bana mama lipopo na lobi muto zo tanga te toleki ya Gabi aza mama lipopo te parce que comme tota lipopo ezaka âge te c'est-à-dire eza kombo ya mutu asara théâtre abanda théâtre kala loko yo yebi ete bato ba otala ba yebi eza oyo zo tanga te na clair ngana ba mama lipopo po azo beta ba carte ça na kombo ya Gabriel so yo oyo ye ona nde mtu yebi ngana yebi ete toleki to yesi ko na mambolobi ke mama ya Karine aza âge morona ya Gabi parce que Karine abina obenga mama na aza âge morona yo na tongo awa nani Gabriel tuer les faits zela siko zela Sarah to la zela sotali makambo wana eloba makilelo te ozo comprendre maman les attaque eloba makil arobenga maman bango lobi après le longa na cesser les fêtes eza nyonso même la moko ke ba dixit on attend ça tout ça ozo comprendre eza bongo te cesser les faits te mutu omeba tuku babomi moto babenga pe mato babine toyebi ke oloba mais ko tshaba kombo na bisote dutia batiti makama on se ko tshaba kombo na tete te oboso mutaya sanction na batu fa batanga kombo neka sanction badia lingi na ete yoka na la personne ko réponse te OK te le reste bilomé la plateau oy boye ko répondre zela OK te na malokuta te zela non vérité on zela kola zela monsieur Kosila rien bisanga na makasi te zana edo susu ezaka obake to bangi Karine bon pona nga na yebi ke na bangi ete ye moko pe kotola na na bangi na mkuseka na bitoza famille na bi pona mama lipopo pona Karine leki zela Karine azaleki ya Gabriel c'est la première fois mutunyo so ça l'erreur soit ça la déjà depuis na ndenga bien on bateto bomba mais le roi ça une fois azamutu Gabi pasa ya na zela s'il te plaît yo lobinga non répondre on comprend tous bien pour battre comprendre to faire comprendre pe bato OK leki le roi Karine Yamado asaki répond ben na maman manquement ya pe
quand ne débordé ça peut mabe lobele qui na ye mabe tozwa ngo sikoyo tozwa ngo kato na lokana bandako yana leki bako sape dixit moko leki pas manqué ya pas débordé leki esidi close na moment on attend ya lelo ne no babino Karine ya madona gabe bana prompte ngai pe mutuna ba ke na Karine te da pesa no message ngam na no ba ke make na ndo cha komote me ba comprendre que no lobane tout ça et leki eza tene na ba ke peut-être so continuer ko manquer gabi no yelo ozo comprendre tu comprendre que eza famille to solo liango famille ya famille to le kisa batanga e kombo ke na bando benga ba makangu no ze na ona benga likangu na oyo est-ce que boluki pe likangu wana Hermès wana eza problème na bino te ba chroniqueuse bon ko ba problème na bolinga ba bongisa te quoi nini Hermès na mukusa to bongisi na mukusa to bongisi na biso na mukusa to bongisi na Karine ya mado so ba ozela kutu so ba ozela bosa banalise o Karine oya ngana ye ya gabe ye do mama ba Karine oya problème ta za mama asoka ya za mama oya ka ba moto selo na mono bana songi okende te bando internet bandoki bana bato babebana bat internet bandoki okosi nga natali kombo wana te nga nalobi na nga mama lipopo bato baolandanga yo nde tolobi nasengi boye natikelaki eta exprimer expliquer bino clairement po bocomprendre nini nga aloba alors nga mpe na nini ayebisa bino vérité po botikaka na ignorance ya boyebakema te bana ignorance te yo tolingi olamusa makambo mosusu bana ignorance te bayebi motu baoloba songi nga na nini asinanga mama Karine basongi internet esili dossier ndoki banda théâtre de chez nous et banda toza bana micré groupe salon ezala mama lipopo atikala kozala jamais etali yo no yebi bato bayebi mama lipopo o batangi eza fatu okosi ngai na mutu otanga bayoko te ye wana oyo abengaki Gabriel bakoyoko te ya Gabriel fandi na ndaku ozokima ba confirmer que odoyo toza informé bato kaka ye wana yo nde mutu oza informé bato mpona koloba ke yo ye fandi awa Gabriel ekuna chance ya Gabi nga fko na yena ngambu na la musi olisusu ozalaki sa bandoki soki oyaki na mutuka no ya Gabi olingi oalerte su bato nzambe asungaki yo beka msila mpa azali mopanzi bandoki bete internet ba bandoki nde boye nzambe na nga eza fatu okosi jamais te non eza ye te koleka Karine boye mabe ozala makasi songi okosi na yo eza ye te nga na oloba okosi wana eza langage na yo zela te non ngai nakolinga te nabebisa confiance nga na bato balinganga na bato balandanga ngai na oloba na bato okosi natangi ete natangi mama lipopo ata ucho kwei nga na oloba na mama lipopo na oloba na oyo oloba te oyo oloba seke lokosa aki oza songi on internet oza epina jamais non baka vérité yo zalaki naza na bapreuve ya bavoice lobi nalandi voice depuis 22h ti 3h du matin ya ntongo alelo voice ya Gabi na Karine o nga na oyoka na matoi nanga mpo ezalaki en direct nde totyaka babiloko na biso nalandi yango ya lobi oyo bitumba koswana ebimaki tane baotoka tane atoki kulunga ezali fona vérité te bokana batuta bato mitu bandoki banda pour votre information bino bato oyo bobenganga ke yakola omona na matanga te naboyi kokende matanga wana mpo mbutu ya lokuta eza makasi okosi na mbutu ya te okosi mbutu ya te bazali na René lobi René leki kitoko okosi na yo zali na René lobi bona mbutu eza koswana eutaka na source de quelque chose kaki nazalaki liboma te
pour à répondre mba moko ke bana ko manquer yo ezaki na likambo o ya Gabi alobaki mais siko pour Karina yo kango lipopo wana o ba bo tanga kombone wana lipopo nda souffler Karine libongo na olamuki ya tela tunile bon mais yo to pesa so explication to tuna yo eza ba voice on na yo obiso na to tuna sko yo yo ka ba voice wana yo ne biso to tuna yo yo ki ba voice te ya mama na alo bana ba voice et puis batu nyonso balanda ba voice wana boko comprendre que soit na au président Doutiaeki pour na ko intervenir ko boya bêtise wana rétroviseur wana e banda na mama lipopo. Voilà. Rétroviseur et bandaki na maman lipopo. Maman lipopo. Ali Moneli rétroviseur et pas Karine. Alors il y a Gabi alobi na e. Bi ache yote. Abi bino bato théâtre boye théâtre lobby lobby. Asangisa ki lipopo na Karine. Ana ebite. Yango na nga na loba oyo nga. Wana le sangaje na ye, bonga na ebite. Ayebi ya Gabi. Ngana ebi yango te. Abete ni Karine. Alors Karine nga bunga nete ko manquer. Alors quand ba telemeli abino, nga no so na yote. Orosona na maman na nga oza âge moko. Te ba âge moko. Te ba âge moko te. Tu as biso maman bango yo ki ba voice wana. Brenda. Yagola pardon. Zela nanu. Akota de tout temano kuna suka. Zela na expliquer yo. Oui mami. Zela baza âge moko. Ezaka bosolo politique tende photo. Yo kana biso. Botoka na bino te. Toka te yo pozo toka. Ko pété nga na à l'aise. Naza à l'aise makasi parce que baba ndoki. De loko nyoso tokino ka po. Te bino ne baba ndoki. Zela. Nyoso ka po na bi ke na Karine to boy na biso to bomi moto. Yango ne toki boy. Bobangi lipopo. Ok, d'accord. Mais la Karine, tu bongisi. Mais bobangi lipopo. Bobangi lipopo. Non. Tu as dossier là lipopo. Bobangi lipopo. Oben to bangi Karine comme sur lipopo. Ayeko. Tana toki ana susi mama sila te pas analyse oyi. Mama sili. Yoka soni. Mawana yo. That's okay, bomoni na plateau na bino. Na informé bino mo kono malelo boye ba ki masa comment actrice comédienne. Ngane na zabo. Dena zabo inazale kaya Gabi. Le kaya Gabi. Et na zabo contre dele kaya Gabi. Merci, ça tombe bien. Oh pas l'histoire bisanine. Bon bimisa no bimisa po. On est dans l'invité, on est na la plateau. Mais on se défend de konayo. Nazale kaya Gabi. Comment pas nan de konayo. Lokola yo lobike bobo mimoto c'est la famille. La famille exacte, la famille exacte moto kokufa te. Te to bomi moto ça. Te la famille exacte. La famille exacte. Na Karine. Tano ba moto bolanda très bien. Na lobi na Karine. Azaleki. Ngapela koko sala ya Karine mabe. Ya Karine pa olimbisanga. Ya Karine pa ko sala nga mabe, ngapela olimbisa. Na za vraiment clair. Manene. Zela tana bomi to bomi moto mutabangi mutu azati. Comprendre zaka ke toza na famille. Eza pe na secret muso eza na to bangani fa babisa mutu okufa na zati. Te poya Gabi pas. Secret makasi zela secret makasi zaka mutu abomi mutu akunda ke batu ba monite. O mutu abimana mobala mutu eza nango secrété. O ngala bimana mobala na otola eza nango secrété. Secret makasi zaka na yibaka mutu na ke na timo libulu na bomi batu ba filmenga ba moni wan de secret. Parce que batu bo zelo ya Gabi ko ba secret non. Leki agafe ya pa okikanda alekeli leki l'esprit alobi mamongol ba na minute ngasi ko na pesa toute information soki mutaminga na plateau mamotali Karine en tout cas désolé na lobi onka na plateau na parce que to bongisi merci na za clair to bongisi c'est que zela na pardon zela na zo ka parole c'est que ngane na zaboye ba analyse katani. Maman, mais vino yo lingi kimia na batuke pourquoi? Donc na plateau na bino ba 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 remplir. Ya ba gayo Gabi pedo katinga leki no analyse ka bo ya Gabi. Mais de ça mali proposé on peut mali Gabi réfléchir. Ya Gabi réfléchir. Raisonner. Ya Gabi na zaki no na 0R na zolo zolo. À raisonner na. On réfléchir. O tikinga bo epena likola nje. Tiko maman etala ki yo. Na kati maman ko mona zakat. Ça va yo ka soniko. Na comédienne. Zela to comme comédienne. Bon comédienne on a des problèmes maman. Na comme comédienne maman. De on est liso. Na occupation. Il fallait si la terre. Et ko si la boye. Mais star a kufi star amena za bo ko tsaka mbongo na ba chaîne bo ça peut ka banalise. Bolinga na Karine Gabriel. Qu'est-ce que c'est bino? Eh, moi ba to gravissé.
nde naza na préparaki baanalyse na Gabriel préparaki baanalyse non et puis nga soki nayebaki mpe et puis ngai bandeko nanga bolanda so nayebaki bakosangelanga na dossier ndenge naya te ezalaki profite okopaki bagene bosala bato bongo baliboso kutu nakota plateau te nasona plateau ya saratola alingi kimia te na yango nde nalingaka te eza mabe non eza mabe nasi bato baza sara babundaka baswanaka internet etali bino so babe bodiembela mama Gabriel na Karine bokende yango esili information na Karine ya mado esili yango nazoka mutema pasi na nga na yango wana bato yo lingaki continue zela no mama matango to wana ya pasi yo raisonner te na raisonner mais sikoyo ya Gabi azasta ya Gabi nenga azasta au moins tozaki lobi kuna zela no to saposa tala batu no tala kamera présence ya Gabi nenga ya kiti batutu bakomeka ya Gabi oyate Gabi nde na ebeli ya Gabi oyate sikoyo nde biso tuto zozela ngamoka te na boza bele bozela biso tu ba chroniqueur tozela guerre ya Mado na ya Gabi bon ya ngo paseza na ngote mutanyala musango nganga moso na bomi na nga pasi na nga nde na yini na minute mafu de ça nga pano ya kende ko na nga ya sate ngisi pasi nga konzalo les apano te saratola konzalo nanga na yo nzambe mtokotsa biso voilà nanga na yo na ya gola nzambe mtokotsa biso donc na ko beba na karite pona bino na sepe ça non internet pokotsa ba vite na boy nanga to bongisi na biso olobi boy batina na bakena yela Karine bofale tezela bofale bo sepela yela Karine babeba na do to bongisi biso to bongisi lelo bino Karine bongisi bokomi ya bon Karine lamba chaka madesu mama lipo tika ngapena pesa Karine message kaza desi Karine kindoki abota kindoki regete po batu babongisi po batu sambela te po batu mabe internet message nous Karine parler aussi cette émission Karine naza desi mais lambaka chaka madesu ya dimanche na oya tosala susu video na ya pesa sima bato bazoluka bato bazala bien na vie bazala ini mais bato opanza batu baseme de trouble merci moi ça de basepeli te kotoko nyonso badola batoki koma nga na lobi na bongisi na Karine bomitema mabe bato internet vérité yango na wallahi merci moi ça c'est que to mamna mso to kono internet te boba bandoki voice wana ndenge bimaki bosala kere te biso pe mto bimisaki te bango pe babimisaki te ezaka na traître moko azana na bimisaki mutu moko te yoka te mutu moko Karine te ki na groupe alongoli yango na PV te yete kozwa yango ebima eza Karine te photo za clair za yete yazwaki na yango kaka te yoka yazwaki to basoli na Gabi nde achango na groupe mutu azwa yango na groupe abimisa nde ebani en tout cas na ebite nga na ebina mambo wala te bino ne bosangela nga bokomona nga lisusu bandoki baseme de trouble tala ta soni baregrete ebosala na bofane bozelaka ekoyinda do ezaka mpona bino te omoi batutu bando analyse Karine na Gabriel do te epuis yagola tani niva mote ya mabe naokama te osala bafilme osali kotisa osala bafilme omina tourne obi kotisa naaka ntwaka na kokotisa te yagola nde alobi ke fo moke boluka problème mama ya bakarine ya mado aza age moko na Gabriel mama ya Karine ya mado akoza age moko na Gabriel jamais ozo comprendre donc Gabriel akobota Karine ya mado te Gabriel aza yaya ya Karine merci donc c'est ça mosoluka bokuta bachoki boluka problème Kendela yo. Merci Massa. Ça met des troubles. Merci na Massa pour la plateau na merci na Yagola. Maman banda ko kote ya rankini banda bo banda. E ko kibilote. Tena sepete. Comment chiter na mission. Tozonga. Tout Yagola ngo benga na mission na. Komona gi lobby. Asuka ya réunion bande komi bali ya mibali babunda ki bawela ni. Ta ebite bana babunda.
Tena kendaki je te dis na kendaki. Na réunion. Bana babundaki. C'est yo mona ki tozali distrait. Na kombo nzambe na Ke kipete. moyena tanga bakomona bango ezawa te. Babundi penza bakomi ofingana na ba injire. Ya solo na kipete. Okipaki te. Na kipete na kombo nzambe na kipete. Vraiment. Na kipete. bien. Na kipete to na ko sola to yemo mpandi na ki concentré na kipete. Yo fa ko sanga sin na kipete. OK, mona bato bazobunda. Oh mais to tala mi so etalati. Mi so etalati. Voilà dernière parole na yo ko lobela excès de pana manini. Na ebiete. Et boti mutu azoza ba voice na bino zo panza na boyebi ete. Bongisa kombo na kombo musuba bengale. Comment on aime Ezemo. Ezemo kasi. Ezemo ngamba Nigeria. Nana message opesa te message opesa Ezemo zaka ke ndenga za na poto kuna ba finga bato kanga makuna libela akufa kuna po tanga yo ta mama ba ona mbandaka. Njela olekeza ka Kishasa. Akasa za kama makasi. Akoki tape boaza kotin. Te po yo na lobi problème ezate to zaka na mokili. Ata lelo lobi te to kutana. C'est quoi la sa mobile na ye na ba mbonga bien malaki mbonga mafinga. So ateki tabandiko fingi na poka lambeli papa Semoul. Papa aliena bana ba mbonga bien malaki. A continuer. To kutana kaka. Merci ba dédicace na mandeko bazaki ba Hollande. Bandeko nyonso o bolingana ne botai vraiment na ya liboso na ADC. C'est la première fois na plateau na ADC. Français on a lobby bien, eza ADC. Yango lobby. Yangwana. Toke ka. Et bon désolé na ADC c'est le mot. Ba lobby. Ngai na linga bino. Ah na François na hypocrisie bandoki. Voilà ba comprendre les ambiances en plateau comme ambiance te bana bizale mabe. Les ambiances te. Normalement il faut ça marabo pour te biloko moko eza. Eloko moko te eza to afala. Bana sima bo mona so émission aboy. Ngai awa. Bandeko nyonso obolingaka na pekaka comment on peut tikaka na benga bandeko nyonso bolinga Sarato la semaine de trouble kana baxi bongo ya gola semaine de trouble na plateau na sepena kana cameraman basi azana ekimia non na sepena na ngai na kese na yo po bando tindika boy na prendre ba boza batu amuta malamu za pa cameraman afin non somme sana kitoko le sadi cameraman mo la sa côté mabeza yo za pona boma moto mais bino tout botikali semaine de trouble bino tout yo bandoki batutu bolandinga lelo vraiment na plateau na bino ya Sarato là vraiment vérité ezaka moko de na lobby eloko changer nango ezate oyo ebimi pa ya gola etalié wa mona za ba question ko luka gola ye bane bon luka ye ape ya ko luka te bo zoye apesi bino ba réponse c'est là ba bimisi nene botai aba lobby ka kina Karine ya Mado eta ke ndeko na ye leka Gabriel Petit Gabriel ya na mabena malamu to bongisa ki na biso lelo famille nyonso ba beba naka ba bongisaka ba audio bimi na internet ça peut être que to bimisa poto ko bongisa te ba audio bimi na internet ezapé Karine mtabimisité Gabriel mtabimisité ezaka na mutu bandoko balingaka ko panza batu ba créer ba problème na batu ba beba na ba bimisi so ya ngwana pe ba aussi bango soni tango fanda pona ebe ke tina ndol bana oyela mutu bo fandi bo ozela nzambe paka bolunga l'équipe na mutema nanga alekpe na mutema ndeko mususu do mambo eza na ngoti mambo ya Karine ya Mado sobo sa banalize no bo sala sobo zela Karine ofinga Gabriel do sobo za pe Gabriel aleka o abisa makambo eza na ngoti eza kana mututu so na kana mo contrôle eza ka bolela bozui bokasa bo sa ba vina ba jembo koto do bosi sango donc mambo eza te mais message nanga sur eza ka pona mama lipopo kaka nde nazo ba pona mama lipopo ma toujours mama lipopo ngai nde nazo telemela kaka ye pona Karine vraiment na problème Karine Karine par exemple problème ya Gabi te Gabi pas na problème Karine ta petit na ye pona mama lipopo ne vraiment atikaka kombo ya Gabriel c'était mimi no beta yango na mama lipopo atika kombo ya Gabriel parce que so mama lipopo o mane ba mission na salo so kaka tikine kombo ya Gabi na ba CC esili mais so atiki nete to kuna ndeko na biso après na koya na ngali susu pour la logique des choses ngati na sa bémission na sa mama lipopo moi bere ka kina makambo ya Karine le ekota Karine azana innocent asa kwa moleki nzela baleki kaloko te baptiser te pona yo pona nga baptiser te daka ke aleki na nzela makambo na ngande na ndo ya bémission mais loka pas leka ki to famille to bongisi to leki parti wana famille surtout mabeza ka to bongisi déjà c'est tout et si wana pona information na pesa na ba tout obozele banalise programme matanga jane za ndenge nini nzambe so sungi lobi déjà programme ebima bandeko nyonso to ba mama na nyonso bolinganga obobenganga ba jour tenene ozo sika mingi tika na ba kuna ndeko merci vraiment na oka bino be miso bo mona ba jour tout eza o déjà na salaki parce que ngana oka conseil na lo ba souté oyo na yaki depuis oso na ba yo tuna makambo boki no mona na otesa ba so na yeba ki makambo yo ngana lo balanga te po ngana ebika ka lobi na ngai yaka to ngana ebito ene coopération mususu na be mama oh za be mama émission te ba kite mama ça ka yaka ka bobo mona bato aboyebi te na yeba kite je te jure pour nga besa da lobi ke ko ça na sube mission te ti ba kunandeko parce que mamozo bozano na raison mais ba kunandeko zo sala bien te et mon dieu bo saboter ndo na bilo na morgue après la simato attaquer te sonde mama le papa yenga na ye so ba yene epete nga pe no yate
pongaza bonga soko yende na yeso yende merci ba dédicace na c'est ça bambote na ngai za na bambote na pesi na Marina Bolo charge à Paris Marina Bolo bambote na wana na pesi bambote na ngai na Royal Matuta charge à Londres na pesi bambote na ngai na Idargo Watalo leki ya Irène Watalo bambote na mwana depuis Paris bande ronya soboninga nene bote lisu kola lisu vraiment boteni nga rigueur to soli ka ndenge za na famille Maman on a lobby bino bomoni mno nga oyebimisi oyanga ope bimi pa ya gola ope bimi pa saratola ya saratola bo kabola so mtomna omane émission bozo mutu bo garder les bandes na ye simbela mutu na côté na ye merci ngwana akayo mto côté nga plateau lo mutu mta simbela mutu date ke mutu obaki ka mugola pe bolati nene saratola lobby mamne bo bolati nene te et après me boza abongo tant to lobby aboki nene la lingala bien nene lobby abendi mama lipopo matoi soko continuer ka na Gabriel tika comme Gabriel po ndenge moteme comme suka nga boye ti ba ko filmer nga na yo on est bande wana ba beta ba bundaki bande ko ba o ba ya mibali na mona ki bango tem to apprendre tambola te parce que to si so la sanga je te jure na mona été voilà merci na ba la minyo tozolela kande on a biso toujours toza vraiment na matanga ne na biboye bande on so bozo benga na bémission kande na biba si ba pexinga bémission to tika na po toza vraiment na matanga esa pe kitoko tende ko lali to lo baka kombo na ye na bémission boye sa kitoko te bagaza star to tika batu mususu baloba o bakokoloba mais bisoté donc c'est un peu ça bambote na cameraman na biso papa kombo nani on a 15 basele mutakimia ato te du tinga na sepe na kimia na ye a semer des troubles te 15 bas yoko na lingi trop donc mbotena 15 bas na sepe vraiment ba ndeko nyonso boza vraiment na bureau ya Saratola ba mbotena bino ba obo pesi moto wana nde na ba vina bino te ba oto za bien to za ka bien Boba na Saratola na egola. Kasi po tanga kombo. Voilà merci na bande wala wala zagi li bako la biso zagi émission mo kitoko bala bi vérité nde yango. C'est-à-dire mutu tout a besoin ko ba vérité ya kana Saratola TV ko ba vérité no oza poser oza à l'aise. Au moni ya gola avandi akokite habiter nga frère sa vérité à côté. Maman Sarah voilà tu ya gola bi c'est la vérité. Et s'engager na. Merci. Vraiment zagi vraiment ebele pona Rolanda. Émission vérité na la sala ba chaîne po bazela ba panza na kota mbongo. Po boza tellement belé. Mais Montréal ceux qui besoin mon image qui toko bo pesa merci na 15 basé libérer la caméra, merci na bon de livre, merci na Jonathan qui vous na 10 mbali, merci na assistance ya Brenda, Maria boy komi moni ça va na sima ya caméra. Amanaka ko pesa pa na batutu oyo balinga problème kendi. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.